Peggy. Tout le monde a des passages toujours sur le lac par rapport il y a mort et allé qui a Karine Mokonzi ou Adali petite sœur n'est propre Emmanuela Mokonzi n'a sur reçu information et ça le ndé étant que Karine Mokonzi pas à concert dans la presse et ça le ndé est-ce que cause à la peine à moi bah encouragement la famille à roloba pe moi liloba mon la Karine mon atier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas, c'était Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Bienvenue ma chère internaute ya Congo Température. Vraiment lelo moko lelo nazaï vraiment très triste parce que la famille Mokonzi, Karine Mokonzi, c'est l'une de nous dans la équipe nationale à perdre petite sœur Naé Emmanuela Mokonzi depuis Kinshasa. Donc, Tozana Mawa, équipe nationale, Moninga Peggy Citan, je suis là devant ma poste téléviseur, Nabino, devant ma ordinateur, Nabino, devant ma chombo, Nabino, pour n'arouper Sabino, annonce ou bien que solo la Nabino par rapport à Mawa, Tozui, dans la équipe nationale, parce que Karine Mokonzi, Azali vraiment moi, na général Mokonzi, au cadette Nabango, Emmanuela Mokonzi, Abungisi. Yango senga na ba fan na biso ba fan ya Karine Mokonzi ba fan ya équipe nationale nyonso vraiment ba jolili ata la enchère et annonce na moni wana ba ve na biso ba Chalet Chamba l'appellation bien contrôlée ba maman na biso Shakira El Mbuku Chantal bato ba linga équipe nationale na Canada na États-Unis partout vraiment tous a besoin de soutenir Bisso parce que il faut tolérer la petite sœur na honneur parce que Bisso tous a vraiment pour na couper Sabino ba information réelle peu précise peu claire yango équipe nationale Peggy Citan na étant que le défenseur de l'équipe nationale pour na koyeb Sabino que tous na mawa tolela elongo na ndeko na biso Karine Mokonzi parce que koseka rana et pourquoi kolela tolela ne elongo te donc naza on a plateau surtout les na sali plateau de situation pour abo comprendre que tous na balabala te mais toza na kati ya avenir tozali ezape place toza pe na bandeko na biso na ba concert o bazali donc na rosola pe na concert na biso mo pa ebi Karine Mokonzi pona apesa pe moi mes condoléances na ye par rapport ya lelo tozo mona ke bandeko na biso na biso ka tozo inana so moninga za na matanga et comme place ba critique donc je vais parler aussi avec Marinette un peu to solo na ye par rapport ya moi lisolo toza nango mawa ekoti na famille Mokonzi. Bonjour Marinette. Bonjour Peggy. Tout le monde a des passages toujours sur le lac par rapport il y a mort et allé qui a Karine Mokonzi ou Adali petite sœur n'est propre Emmanuela Mokonzi n'a sur reçu information et ça le ndé étant que Karine Mokonzi pas à concert dans la presse et ça le ndé est-ce que cause à la peine à moi bah encouragement la famille à roloba pe moi liloba mon la Karine. Au fait, sango ya mawa epesa ke sengote. Muto oyoka sango ya mawa ke Karine akufeli abeta maboko ataku twango les sens te na yoki yango et déranger makasi et sali bien te pour Karine Mokonzi aza moko oya sala comme ça kitoko na mboka na biso bien que aza en déplacement za mboko te aza na Paris mais aza muto a servant mboka na biso ba nebele apesa biso musa malamu tonzimaye dibanda banzimaye asala fierté ya RDC plus ya mokil mobimba donc on a représenté ka ba condoléances na la famille Mokonzi Mobimba particulièrement na yemoko Karine Mokonzi ndeka la Bible loba que c'est Dieu qui donne et c'est lui qui reprend ngana oyebiso ka oza makasi eza facile te ko perdre être cher les kina yo cadette na bino c'est pas facile mais ngai na présenté ka ba condoléances et longo na réalisateur na ngai na coach na ngande na message Robenga et Jordan Kambala to présenter ba sincère condoléances na biso na famille Mokonzi Mobimba et puis na Karine Mokonzi on est de cœur avec vous. Merci beaucoup Marinette et ça nous bien mais pour nous tout nous comme question souka et bon le tout monde na internet au ba guerre kota peut-être ba conflit les lo Karine Mokonzi ninga kufeli est-ce qu'il y aura des gens OEP ba ozana mawape ya ko assister malgré kazate qui a bon qui a naïba Karine Mokonzi malgré to sola tena ya ko assister attendre ninga kufeli est-ce que vous appelez na bato ba ozana mitema ndenka baloba ke mowe azana munguna te leki ya Karine akufi asa peut-être
comme on etangami lelo makasi to liwa na ye ezotanga makasi po azaki leki ya star Karine Mokonzi ya star to ko ignorant ngote mais mutu azona rancune conflit mona Karine na makambo musala et ko empêcher te aya ko l'ensemble na Karine Mokonzi aya même comment sa visage ne ba roya te na idée que ngana Karine to lo banaka te Karine wana salanga boye to zamba rando mo ba kufeli na ya te ba beta maboko ngana regretter nango e be me ba benga la te na nzimi pete ke Karine Mokonzi musika zali a lo kende dezo sama na kin awa soki kingani ayebo bengana ya kota te na nzimite ki oloba ngo po eza moma ya mawato kabulamba ensemble na famille Mokonzi donc eza nango problème te wa monika ya de wana yaka na yoto l'ensemble na famille Mokonzi ekozala une bonne chose. Merci beaucoup, je pense que ça ira bien ma consoeur Marinette Ndenga Sololi ouais, donc Ndenga Sololi donc on est toujours là. Et Zosala Mawa, vraiment équipe nationale Tozana Mawa, déjà on compte tout commis déjà kochité mais dans un artiste moko awa oyo agomeka parce que pas mungala lokola Karine Mokonzi comme na Kinsala auto agomeka kaka moi lolaka parce que biso mingi lolaka ya Congo tolinga vraiment kokundola mingi mais ndenge lelo eza masuli solo ya mawa au moment des ana mawa pona ko soutenir concert na biso ndeko na biso tozala rane toliaka na yango bomoni émission spéciale au tout ça yango pona petite sœur na biso au vraiment paix son âme Emmanuela Mokonzi o atiki biso. Déjà je vais dire bonjour na artiste na moni on a plateau ya lelo oye mais toza na moi sangwa matanga Karine Mokonzi azape moko na bino Équateur parce que vous êtes Équateur aza moko bino Équateur mais to linga déjà si na présenter moi le laka moi le laka ya mawa o ezaka maki bino bangala soki maki non bozana kokufeli au salon peut plaisir na famille Mokonzi mobimbe kolanda partout dans le monde. Normalement na sepeli donc na sepeli no mana pesi bino tumbote famille Emmanuela Mokonzi donc kitoko makase ko fe na ngote ezana onzela biso nyoso tole kaka un jour pe biso tole kama ko fe na ngote mais biso tole la okana ndenge mo boyo ya ndenga loyembo quoi pour ça la peut bien tole la pe na part na biso quoi Équateur nyoso na pesi ba mbote nde kama bango ezali oh nga comme on a kisala kinde kilikabwa solo oh baebi ope baebi sale la biso moi loko comme ça wana ko loba on suka mais sale la biso loko ma parce que to lela e minzale leo Emmanuel mama mokele sale makaka toleka mama e minzale leo mama ye minzale leo oh mama Emmanuel leo nalelie nzambe ayebindenga sala mokili na ye nzambe mokile sale makaka na liloba okobata mape yokokufa mama Emmanuel. Merci beaucoup Kisala ba contact bat ba ko zonde ni pesa numéro de téléphone numéro de téléphone de na saboye numéro de téléphone za 090 79 66 670 wanande bozwa ngai Kisala na mwana bandali naza awa na ebi bato baebi na beta moi quelque part mais batongo pe ka nde moko yebika ba mamba onde balelaka. Merci beaucoup ezaki un artiste Kisala oyo ba benga Kisala kindeki likayabu ya solo donc ayika o souhaiter mes condoléances na famille Mokonzi mobimba tokomi na suka Kinsala oui toyoki vraiment nasir bat ba obenga yo. Je dis merci beaucoup bato no so balingi vraiment ba soutenir donc numéro à Peggy Titan ezali affiché wana donc borozwa ba information nyonso toujours to yo pesa programme journée matanga ekobima to zelaka famille aloba. Je pense que bato nyonso balingi ba soutenir équipe nationale numéro ezali wana affiché ba fan ya Karine Mokonzi ba fan ya équipe nationale. Donc je dis merci beaucoup à Jordan Kambala qui était là derrière avec moi. Je dis merci beaucoup à l'équipe technique Mobimba yeba benga raye Christian Kenzo Touré vraiment yeba benga ke bongo azana régie finale bato nyonso na pesi merci na bana ya Canada bo soutenir biso bana ya partout dans le monde ve na biso Jean Chambaredo donc ve masolo yango donc so soutenir équipe nationale vraiment ekosala bien parce que toza vraiment un défi il faut auto relever cette année 2019 donc na pesi merci na Jolili atala bat nyonso balinga ngai Peggy Titan donc ezaki kaka sangwa mabomo na kena ko kate petite sœur na biso
Emmanuela photo na ezali ya photo ne yango wana Emmanuela mokonzi wa tiki biso donc bato nyonso balingi ba soutenir ba fan na biso ya Paris ya Belgique partout donc numéro za wana bobenga Jaël Show bobenga Peggy Titan bobenga Karine bobenga mutu to en équipe nationale pour na koyebisa ye ba mes condoléances donc tokomi na suka on se retrouve à la prochaine ezaki émission na bino lolaka ya Congo par rapport ya lisolo ya Emmanuela mokonzi petite sœur Karine mokonzi to mona ni mikoza ko ya bye. Monatie botalelanga Congo température ya Mama Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. biso nyonso tobina Congo Température eye na mopepe asika yaya tobina Congo Température eye na mopepe asika. Monatie botalelanga Congo Température ya Mama Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. biso nyonso tobina Congo Température